internautes ndeko bandeko ya Lamuka pe balobaki lelo ville morte na Kinshasa. Ville morte yango eza wapi? Est-ce que peuple eyoki to eyoki te? Est-ce que bato bayoki to bayoki te? Wana lingi naloba te ekozala nalingi que les images parlent d'elles-mêmes. Botala bino moko eza kotosa to etosi te. Kinshasa eza paralysé ou pas? Botala bino moko. Ah,
Mbote mon frère. Mbote papa na journaliste. Ok, lelo ville morte, yo va nanda koute. Ah, papa na mai. Depuis que nous avons compris bah des parce que déjà tant bozolo ba ville morte selon ngai ndenge na ebeli il fallait pas ba mituka itambola. Ce qui vraiment ville morte ezalaki ngana ngena se déplacer. Donc tant on a se déplacer aïe à la 10e rue donc ça montre déjà qu'il est ville morte ezate donc et ça la mina ngote. Et puis ville morte ezala jamais na ezala jamais dans 24 heures pour qu'il y ait une élection bozolo ba kino ville morte donc et si mité vraiment décision là peut-être ça qui apparemment à toi qui était encore raisonné pour moi la montée donc ville morte de Simbité parce que nous sommes au Tambola gens de là qui plein tout le monde dans qui en mouvement pour na Goluka et Sengi Goliath donc voilà donc ça dit manque de stratégie oui tu vois pas bon stratégie na bango Simbité donc tout avant le pas attend il réfléchir ni donc le bas pour peuple congolais à ça la nini donc le bien le peuple congolais à ça la ngoté donc prochainement pour ça la ngo soutien on va que Fayulu a peu popularité dans la ville de Kinshasa bon azala populaire ou pas mais au cas ya lobby et ça la mina ngoté donc c'est-à-dire pas maloba na yé peuple congolais a respecté ngoté pour na atika na prochainement le ba soutien merci beaucoup ouais ndeko Mbote hein Mbote papa na tout question moyo ville morte to sangote na pona bandeko na ngai na bina pona makamba beni en tout cas biso nyonso tozala na souci ya bato beni wana mais pona souci wana esila biso toyebi ezala motu moko azoprovoke yango kombo na ye Mese Kabila babandaki na biso na machine IDPS elembongo IDPS elembongo siko elongo machine ekomi likambo ba province te tobi condition wana tozana pota moko ndoki moko ya kati mboka oyo azo provoquer makambo wana nyonso tobi ba jana IDPS eza grand et banda politique liboso parti politique wana nyonso Fayulu atambola kiloko la biso awa Fayulu azoluka asala oyo balobaka jeu politique puisque apesa Kabila transition sokola ni baloba Jean-Pierre Bemba lobaki ke tozosenga na nanga asala nini a démissionné soki nanga a démissionné na mukolo oyo bokozwa mutu muso Kabila kosenga mamoko opposition lukela nanga mususu telanga wana soki batindi bazali bavanda na bazali bakosenga nini mikolo na kopesa nini transition biso toyebi baje wana tolini baje wana te question na ngai eza boye ozoki ma caméra pusana ti ozoki musika ki pusana nazo pusana ok question na ngai ezali boye lelo ville morte yo va na ndako te pwani ngana lobi ndako vanda ndako pona mona ngo eza na intérêt pour la biso te biso nyonso tozolela po makamba beni tozana besoin toyebi ke beni wana eza provoqué na Kabila mtozo la biloko wana nyonso mais balobi Fayulu azali populaire na ville ya Kinshasa mais pourquoi bino boy koto sa Fayulu non nako créer division ya biso na Fayulu te Fayulu aza oya uta aza combattre le ngai non nazolinga ko sala politique ya balabala te o ba combattre de bouté wana politique ya balabala na biso Fayulu aza combattant soki bazo conduire na erreur na batu moko o na ebi banjabo ya batu wana tebi bango mais Fayulu aza combattant tozo bisa Fayulu nyonso azonga nga Fayulu azonga wapi azonga na IDPS Fayulu aza ndeko nanga balobaka IDPS tribalisme nga aza mutabami mboka na biso eza kotala na mboka wa Fayulu bon yebisa na muno kamboka yebisa na muno kamboka Fayulu kele mpangi na muno muke mutabami Bemba na Moïse mboke ba miyibi en tête na bola yale muke songa nange pardon muke mpangi nange muke mtu afadiaka muke soka vutu na IDPS uko na tanzila bien uko kusange vutu na IDPS vutu na IDPS ngeba ga mo kisala ngenge sala ko nalisa bana nge obe ko nalisa province nange na nyamu ve botako fisa ngeba tuna ameka to na prison ame vanda na prison ameka to na prison ame ja vungule na prison yaza makampila ke kwenda be pardon pangi na mu Fayulu vutu na nzila donc couvre dans les villes mortes mais simba ve ville morte mwetu ba yome simba ve amotu ba yome simba ve batu abeni za kanisa ke IDPS ke contre betu buna na buna ve peut-être mais sur la bande mwetu imana nyonso ke provoquer na Kabila ba ville morte batu na bo bandana kama machine batu na bandana na machine ndeko langa itola ndeli kambu est-ce que bandana na machine awa banda balongola machine wana basala ki marche balobaki IDPS a quantité aza collabo alela Kabila batelemaki batambolaki pour la machine bango nyonso wana est-ce que machine wana elongwaki solution ni bazwaki pour la machine parce que IDPS te
balobaki fichier wana eza corrompu lelo mpona fichier wana bazongeli idps te ndeko na ngai soki tozobeta bale mutu moko aza te te osali boye te osali te bokende kaka na niveau alingi yawa mwana soki azolinga abunda na papa ata bopekisa azolinga te bopekisa alinga tika ye abunda idps ebundi pendant 37 ans oyo tozokota alo bapati wana nyonso ye lokola ye azoluka abunda na idps tokolakisa ye papa na ye akendaki ye mpe akokende idps basakana nango te idps eza machine ya politique na congo lokola kabila azosaka na idps na congo toyebi so kabila azokende idps batiaka yango mosapi te ndekona oyo eza idps ekendisa 3 président bazalaka na minduki te eloko moko te kabila mobutu akenda ya 32 ans kabila akenda etikali oyo azokende ndeko na nga Bemba na Moïse yoka langage ya Bemba zoloba tolongola nanga po akokisi kosesa élection te asani akende soki balongoli nanga bakotya nani après kotya ye mutu wana akolinga nini après kotya ye mutu wana akolinga nini ndeko na ngai yo yebisa ngai après kolongola nanga so batie mutu mosusu akolinga nini alors koyeba bavoya na nzela ya Bemba zoloba eza justement fayulu sikoyo koyebisanga nakovanda mpona nini 2 jours ya élection okende kosala ville du monde elingi élection soki ville du monde wana tosala yango eapporte biso ani or toza na susi ya bato wana beni toza na susi na bino makasi boza bandeko na biso toza na susi nango makasi me tolobi eza baje ya kabila alinga te azokende ata atie biso de province ekomi awa na Kinshasa ono tokovote kaka bacommune ya ndambu bakovote toboyi te ata 10 personnes bavote kabila chancele résultat kobima na kabila okende tolingi départ ya kabila biso toza déterminé na départ ya kabila donc ezala 2 personnes bavote kabila sa nini abima kende tolingi esu te masambo te yo ozoteka mai ok mais lelo balasaki ville morte yo otosi yango te nga nayebaki yango te nayebi yango te omoni poso na bina tosa yango nde eza na bia nini soki nayibi yango bato ekosoka yango mingi yao ayibi oyo asali bo bakanyi eske nasepenaki moyibi wana te nasepeka naluka na moto mokina baluka na moto nde okiza mabe nde kosala nini yango wana omoni nateka mai soki bapolisi bazosepela na bamai onga nazota na motu so bazomona yango bien nzambe moko ayebi so bazomona yango mabe tali bango soki otangaka te nga natangaka te nabandaki kotanga me mbongo nde eza te yango moteka na yo mai baminervale ya bana kosala minervale mati nyonso makambo nyonso tu komona yango ozomona bo siko mai moko otekaka combien mai moko ezalaka 50 francs donc mai moko 50 francs ok donc yo moolanda nani ville morte date parce que faut luka olia ndenge wana sona lukaka wana lia merci beaucoup sona buki na lia te kozalaka merci ville morte tomoni yango tina nango te tomoni tina nango te po biso tozela nde élection baville morte wana tosi tolembi babiloko wana biso tozela nde élection balansaki message wana toyokaki yango me totosi yango te pourquoi botosi te totosi yango te puiske tomoni sens nango te tomoni yango na sens te kolo makambo wana bayeba bia idps nde kolo makambo wana so ezalaki vie moto alobi olinga omona congo mobima eza paralyse mais lokola bato wana bazoluka toujours tosalaka na bango bacomparaison yango nde omoni peuple asanctionne bango donc so ezalaki ve moto alobi otala alo babe fo oyebake faci soki faci atindaki message tolinga totosa po ye moto ana vision makambo tu mais bango wana baoluka toujours kosalaka bacomparaison na biso yango omoni peuple congolais asanctionne bango Congo mobimba misala ezosalama makambo tu ezosalama donc tozozela nde mot d'ordre ya faci soki alobi tokotosa yango donc esalami te oyo tu balobaki toyokaki ma esalami te yo moko ozomona bato tu basala misala na bango zando esalami makambo tu esalami biso tu tobimi na bakope na biso toluka mo eloko ya kolia tozela nde ve aloba batika badistraction wana oyo balobi toyeba comprendre ke batiaka ya lamuka ondire baza
bango na bato ya majorité ondire bakomi eloko moko donc bakomi bato moko bamema biso na balie moko boye donc biso tokokoka si koyoka biloko na bango te toyebi bango mpe te tozela nde Faci aloba toyoka oyo ya kobimisa lelo mais balobi folo aza populaire na Kinshasa pourquoi message ne bayoki yango te yo moko moni épreuve balobaki aza populaire koleka Faci yo moni yo moko ke peuple congolais ayoki aboyikote maloba na bango biso moko toboyikote maloba na bango oyo tu balobi esalami te yo moko moni baépreuve bino bato ya media baotambola baomona ville tu makambo so etambola bien eloko moko te esalami donc c'est-à-dire baza ndambu yango tobengaki bango baya batika koyoka bilobaloba batika minene ya pamba baokosa bango baya barejoindre limité rapide dans 2 jours etikali barejoindre limité rapide batika bilobaloba pamba wana bo baopesaka ville morte ye nana komi na poids wana te ye nana komi na poids wana te mutu batika bamakambo wana azali oyo bango bayebi kolo baproblème oyo azali donc Faci vite bango nde baomema Congo donc vision na bango yango nde biso toolanda. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Ndeko Mbote. Awa na kuti yo na Gambela ozosala nini lelo ville morte otosite ville morte en tout cas nayebi te ke ville morte ezali ezotambola na biso calmement makambo nyonso eza nango pepele makambo eza mpena ndenge ezalaka kaka nayebi makambo ya ville morte te mais balobi ndeko Fayo azali populaire na ville ya Kinshasa mais comment yo yebi makambo ya ville morte te et puis oza koignorer yango mpona nini amoki eza bato moko banome populaire mais na ndenge biso toyebeli eza kaka na parti moko oyo soki décrété makambo ya ville morte na ville ya Kinshasa oyo esalamaka en dehors ya UDPS oyo mosusu toyebi yango te toyoki yango mpe te. Ok, oza na message mosusu akopesa message eza kaka ke biso en tant que bacongolais na kati ya ville ya Kinshasa toyebi na biso kaka UDPS na masolo wana ezaka UDPS le reste tozomona yango kaka ndenge makambo ezaka normal ndenge ezalaka nango vie eza normal makambo nyonso eza normal tozotalela kaka UDPS nde bakolo masolo. Ndeko Mbote. Ok, tokutani awa na limete lelo za ville morte yo ovanda na ndako te otosaka te atosa nani ville morte nani alobaki yango oyokaki yango te lelo ville morte moto abima te élection ezopesa mobulu bareport te ovanda na biso nyonso na ndako yo oyokaka te ndeko nazo comprendre te ndenge ozotuna ngai netiki oza mopaya na Congo ville morte basaka à cause de quoi ya élection eza mabe ou bien tokokende na élection te ifo osoulager place wana mpona ngai na répondre na motu wana bien ville morte ya nini ngai na ville morte ya nini ngai natuni yo boye yo information sur ville morte oyokaki te oyokaki te nayokaki na rumeur nayoki pa bato boye otosi te mpona nini bato bafai na bandako yo oye kotambola pourquoi ok naye kotambola te na ye nde naza boye naluka mbongo naye kotambola te naluka mbongo ocomprendre lelo eza journée ya ville morte te lelo biso tokende na élection ocomprendre toye na élection sikoyo ville morte eza nini soki moto abongisi ville morte na ye eza ndenge na ye mais mpo na biso peuple congolais tozokende vers nini élection ntango élection kosalama wana ville morte ekokontinue sikoyo plateau kotala nini tobanda osala ville morte ou bien tobanda osala nini marche eza pour mais avant élection tope kosala ville morte te ok esimbi to esimbi te mais yo moko ozomona na nzela te yo moko ozotala na nzela ngai moko nauti kitambo tala niveau nakomi awa soko ville morte eza to yo oyebi kaka ndenge bato ville morte ntango balobaka ville morte yo kouta kitambo ti awa okoma awa te ville morte oyebi bato bapepiaka ville morte eza bato ya UDPS wana eyebani déjà ngai na moto oyebi te me nalobi kaka ebi kaka yake non bato batiaka babiloko wana baza bato ya moto neti bafélix ndenge bakomi place wana ndenge bapele koloba ville morte yo mutu individu moko boye ote moyebisa peuple congolais na biso aza na kanda akende na élection ifo ana posi akende élection donc ville morte wana ekoincide te na temps ekosimba te yaya ekosimba na biso ekosimba te parce que toza na posi akende élection tosi c'est élection après ça totala nani akobima kona soki aza mutu na biso te wana ville morte ebandi bon yoka mutu na oyo soki lobi tolamuki nanga démissionné ekosala ndenge nanga démissionné nanga soki adémissionné nayebi te ye aza mutu ya mbutu ndenge azalaka wana
omoni baza neti bato moko boye bazangi esika ya kovanda omoni soko ozangi esika ya kovanda obanda oloba boye osala boye nyonso nde kozala na molongo te quel est le problème soki nanga démissionnaire mpo na ngai ya liboso na beti ye maboko te alakisi deja aza na capacité te il faut siko tokende siko chieye soki adémissionne il faut tokende siko chieye sikoyo na ndako na ye ocomprend topesi ye mbote siko mbote wana toyebi te topesa mbote ya ndenge nini toyebi ka ndenge peuple congolais azalaka ocomprendre toyebi te ndenge peuple congolais apesaka mbote oyebi ka ndenge système ya mbote wana nanga soki adémissionne lelo mpo na ngai peuple congolais nalingi adémissionne te akomisa biso na élection akomisa biso na élection ye assuré biso avant machine ye tombama mpona alobi ke tokende élection le 23 eleki alobi non 7 jours yango oyo ocomprendre biso tonimi 7 jours wana eza une année te tosisa te 7 jours tokende élection nde posa na ngai nanga abela te asala nini mpona ngai nakende élection ka dimanche. alobi boye la question na oyo otuni ya nanga kite no o nanga démissionné toyi nanga démissionné ezala nanga adémissionné te tozolongola bango nyonso na kabila bazolongwa bazotima mboko oyo nakati kaka wana. Merci. Soki nanga démissionné nanga ce n'est pas la scène après nanga mutu mosusu aza problème na biso eza nanga te eza élection soki nanga démissionné bazwi adjoint na ye batieli biso aye tosali élection tokende élection na mwa report moke po ti adjoint ya bainstalle ye nalobi problème na biso tozosenga élection. Ok, allez-y. Nalobi na tout en tout et pour tout tozozela l'élection le 30 décembre tellement que le président Nabiso très intelligent à l'Obaki. Après ces reports, il n'y aura pas d'autres reports, c'est-à-dire les 30, si Nanga démissionne, c'est-à-dire c'est la Kabylie qui va partir. Point barre. Merci.